mo tantine linda losako na bino mobo minzo kwaza kamopimite isongolo yaya na yedi bino ni soro ya fondation Joren. Fondation Joren oyo ya yemoko John Mboyo, honorable John Mboyo, papa ya bana bitike, le père des orphelins, avec fondation na biso oto mesana ko sunga bana o bazanga kabiloko kolia bana bazanga place kolala bana bazanga bilamba kolata yaya tala place ya corona yango yo tobengi yo ndeko nyonso za na mbongo ata mingi te ya muke wana pona ko soutenir 3e édition ya événement munene tout préparé na juillet oyo fondation Joren ya yemoko honorable John Mboyo akokende ko soutenir bana wana ya orphelin ya wana zobengo yaya otaka mbongo na yo wapi okenda na wana ba boîte tala place kolona yangoyo nazobenga Mimi Bokechu ama Mimi tala ka yo mwasi a pouvoir ya ko soutenir fondation na bengi Thierry Bokechu ya ko soutenir fondation talaka yemoko John Mboyo loboko moko senga bino bo soutenir et puis yemoko Bikempela ya ko soutenir fondation da biso ya bona bisi bino ne bolinga lo sako te bino ne bolinga kardasha tantine linda lo sako tala lo sako boko zwae libosa mbongo mosanto azate tantine linda lo sako moninga mbalamu baye bakena tangwa pass obe isongolo bizubai.